question c'est compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, Minisutu Masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CA. Polo nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CA, mfumu ya mapata na RDC. Jeudi, et là, nous avons terminé de exposer la télévision, nous pour la info, la journal, un peu pour la peuple, tout pour la journal, pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comment qui, mon collègue, mercredi 15 juillet 2026, kuna na Djamena, la capitale Tchad, l'invitation à mon log Naye Idriss Déby. Il était ma opinion, la possibilité, bas détail. Intervenant qui mercredi 15 juillet 2026 dans N'Djamena, na Tchad, na occasion il y a cérémonie d'ouverture, il y a forum africain, il y a l'eau. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a proposé que 5 orientations pour na kotombo la défi na gestion il y a ressources hydriques. Ezali bongo intégration, il y a politique publique, renforcement, il y a gouvernance, nanzela il institution ya makasi, meilleure redevabilité, pe gestion transparente et infrastructure hydrique, pe préparation à projet techniquement mûr, oyo financièrement ezali structuré pour attirer l'investissement, payer les sources de financement et infrastructures hydriques. Chef de l'État a bengaki assistance, batika ko concevoir séparément l'eau, agriculture, énergie, paix, santé, urbanisme, environnement, paix, infrastructure, ba politique sengeli ba penser mingi na échelle, ya ba bassin, ya ba territoire, ya ba ville, paix, ba système économique, ndenge chef de l'État a talisaki, a plaidaki pour la mobilisation makasi ya ba ressources publiques, privées, paix, ba partenaires internationaux, pour na chef de l'État a proposé basala mai levier moko industrialisation pour na ko développer continent na ba production ba tuyau ba pompe ba compteur ba équipement ba traitement ba système ya irrigation pe ba solution numérique boy forum oyo sur l'eau ezalaki lancé et pa ya président hôte pe événement oyo et pa ya maréchal Idriss Déby Itno oyo aswetaki ba assise oyo ezala bongo moment moko ya malonga pona Afrique azali kozonga na maboko maîtrise ya destin hydrique na ye bosimba ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avant forum oyo abetaki masolo elongo na président ya Tchad Mahaman Idriss Itno ezalaki mokolo ya mercredi na N'Djamena boye chef de l'État basololaki pe maréchal Idriss Déby a commis idée ya coalition pour la sécurité hydrique oyo ezali lancé et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na discours na ye pour na oyo etali forum pour na ouverture na yango balobelaki pe ba enjeu lié na paix sécurité ya continent na nzela ya intégration africaine pe ba défi ya développement durable mingi penza gestion ba ressources en eau na guerre ya ba travaux ya forum chef de l'État ayambaki pe directrice ya ba opération ya Banque mondiale Madame Anna Berge oyo yepe akumisaki appel en faveur ya coalition africaine pour la sécurité hydrique mingi penza na ba institution financière pour na ko réduire coût ya financement accéléré ya ba investissement pour na ba groupe ya Banque mondiale ya République démocratique du Congo oyo azali partenaire moko privilégié pour na question yango. Séance plénière est organisée pour le Sénat mon mercredi 15 juillet 2026 na mokambemi ya président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde pa wapi ba matière ya ndenge na ndenge ezalaki traité bona na ba détails longo na Christian Kengebini. Sénat ya République démocratique du Congo a voté qui mercredi 15 juillet 2026 n'a parlé du peuple texte unique et harmonisé. Il y a proposition ya loi oyo ezali kolobela ba principes fondamentaux pour na oyo etali pêche, aquaculture après adoption des rapports ya commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat conformément à l'article 135 de la Constitution. Sur 109 sénateurs oyo bazali ko composer chambre haute du Parlement, 76 bazala qui présent ba voter pour contre ezalaki te abstention pe ezalaki te ndenge président ya chambre haute ya parlement Jean-Michel Samalukonde Kenge a concluaki n'exposé ya motif ya oyo esalemaki na ngambu ya rapporteur ya commission paritaire mixte
Assemblée nationale Sénat, sénateur Hervé Nkulu Mbuya ye atalisaki ke depuis ba décennie ebele secteur ya pêche oyo ezali régi na décret ya le 21 avril 1937 oyo ekomi obsolète na ngambo mosusu secteur ya aquaculture oyo etikala kozala jamais objet ya législation spécifique pona oyo etali élu ya baélu ya olomami alobi ezali bongo na litomba ya kotia en place instrument juridique rénové pe approprié et bana ko tenir compte ya ba évolution technologique environnementale ya mikolo oyo pona kotombola pe ko développer ba secteur ya pêche pe ya aquaculture na RDC. Présente loi oyo ezali kotalisa ba grandes orientations na forme ya ba principes fondamentaux ndenge sénateur Nkulu abakisaki pe atalisaki ke objet ezali ya kodikte mingi ba règles juridiques adéquates oyo ekofavoriser na mbala moko développement ya ba activité ya pêche pe ya aquaculture na conformité na ba instruments juridiques internationaux oyo ezali kolobela gestion ba ressources naturelles oyo RDC asadera na yango. Texte oyo ezalaki bongo na 105 articles ezali réparti na 7 titres. Assemblée nationale pour l'ensemble de honorable député Bango Pazaki na séance plénière na bokambi ya président na Aimé Boziwa Pepai ba bengisa ki bongo ministre ya santé o azalaki auditionné pour na likamo o etali épidémie ya virus Ebola héritier mapine mi bateta. Situation ya maladie ya virus Ebola na République démocratique du Congo ezalaki na centre ya séance plénière ya mokolo ya mercredi 15 juillet na bokambemi ya président ya chambre basse ya parlement honorable Aimé Boji Sangara. Ba député nationaux ba consacraki parti monene ya misala na bango na audition ya ministre ya santé publique hygiène pe prévoyance sociale Samuel Roger Kamba avant d'examiner ba dossier législatif mosusu oyo ezalaki na ordre du jour. Président ya Assemblée nationale azalaki entouré na premier vice-président honorable Isaac Jean-Claude Chulumba Moussaou, rapporteur honorable Jacques Njoli et Sengekeli, questeur honorable Chimène Poli Lunda, Paul Soussou, questeur adjointe honorable Grace Nema Painie, Bosimba Keliboso ya représentation nationale ministre de la santé akumisaki occasion oyo epesamelaki ye pona ko rendre compte ya évolution ya épidémie pe atalisaki rôle ya contrôle parlementaire na question oyo ezali ko toucher directement santé pe sécurité ya population ya République démocratique du Congo. N'exposé na ye Samuel Roger Kamba a présentaki état ya riposte contre Ebola pe alobelaki ba difficulté bazali kokuta na yango na terrain a insistaki mingi ba difficulté pour na mobiliser pe lisusu méconnaissance ya maladie oyo et pa ya ba communauté mususu oyo bazali kokoba ko confondre ba symptômes et longona ba pathologie mususu ezali ko compliquer détection précoce pe prise en charge ya ba cas. Ministre atalisi que épidémie est totalisée 2011 cas sur l'ensemble ya territoire oyo ezali concerné na province ya Ituri lokola principal épicentre. Kasina nyonso wana a rassuré représentation nationale pe opinion publique malgré barimer oyo ezali kotambola mikolo oyo aucun cas positif ya Ebola ezali confirmé na ville ya Kinshasa pe akumisi riposte oyo ezali développé na pays pour na ko faire face na pathologie. Nde na suka ya présentation ya débat oyo ezalaki engagé na hémicycle ba députés nationaux ba formulaki ba question ebele observation pour na kozwa éclaircissement pour na évolution ya épidémie ba moyen oyo ezali mobilisé pour na riposte ba défi oyo bazali kokuta na yango na terrain pe ba stratégie oyo ezali envisagé pour na ko renforcer prévention pe ko protéger population. Plénière examinaki pe projet ya loi oyo ezali kolobela autorisation ya prorogation ya état de siège na parti moko ya territoire national ezalaki défendu na kombo ya gouvernement et pa ya ministre d'État ministre ya justice pe garde de sceaux Guillaume Ngefa Atondoko. Texte oyo ezali ko viser ko permettre poursuite ba mesures exceptionnelles na ba province ya Nord Kivu pe ya Ituri pona oyo etali makambo ya sécurité ezali kuna. Après débat général, ba député nationaux ba déclaré que projet ya loi oyo recevable. Ba dossier misusu ezalaki inscrit na ordre du jour examen ya rapport ya commission mixte paritaire Assemblée nationale pe Sénat pour na proposition ya loi oyo ezali kolobela
ba principes fondamentaux relatifs na pêche pe na aquaculture. Bosimbake après adoption ya texte oyo na ba termes différents et longo na deux chambres ya parlement ba délégué na bango nyonso bakutanaki conformément na article 135 alinéa D ya constitution pour na harmoniser ba disposition oyo ezali kokabola bango misala ya commission mixte oyo e permetaki ko aboutir na consensus na ensemble ba point oyo ezalaki litigé pe ko arrêter version unique pour na proposition ya loi destinée na adoption définitive et pas ya deux chambres ya parlement sans débat rapport ya commission mixte oyo paritaire ezalaki adopté na plénière avec 375 voix pour na 3 contre p abstention ezalaki te yango etalifi étape oyo vers adoption définitive ya réforme ezali ko viser ko doter République démocratique du Congo na cadre moko juridique harmonisé pour na développement durable na ba secteur ya pêche pe ya aquaculture. Toza na communiqué moko ya vice-primature ya économie nationale na likambo etali gouvernement ndenge aza ko lancer projet ya Ribumba a bolanda ba détail elongo na héritier mapine pe Fabrice Lundon. Nouvelle étape na stratégie ya relance ya filière rizicole pe lisusu ya renforcement ya souveraineté alimentaire na République démocratique du Congo. Gouvernement ya République démocratique du Congo a procédé mokolo ya jeudi 16 juillet 2026 na Bumba na province ya Mongala na lancement officiel ya projet Ribumba loso na biso oyo ezali destiné pour na ko développer filière rizicole locale pe lisusu na compétitivité durable créatrice ya valeur na bénéfice ya producteurs congolais. Bosimba ke lancement oyo ezali ko marquer aboutissement ya processus moko engagé na octobre 2025 tango vice-premier ministre ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba akambaki bongo mission moko na terrain kuna na Bumba ba consultation oyo ezalaki mené elongo na ba producteurs ba opérateurs économiques ba autorités locales pe ba représentants ya société civile bango nyonso et permetaki ko identifier relance ya filière rizicole pe sous priorité stratégique pour na ko renforcer production nationale pe ko réduire dépendance moko ya importation pe ko soutenir développement économique na province ya Mongala porté et paye ya ministère ya économie nationale na nzela ya accompagnement financier ya fonds de régulation économique forek na mokuse projet oyo ekozala mise en œuvre et paye ya société rizicole ya Bumba SRB sa a une mokuse boye oyo ezali bongo filiale ya plantation ya huilerie ya Congo PHCSA na mokuse yango ezali bongo ko traduire approche moko fondée na complémentarité pe lisusu entre action publique et longona expertise opérationnelle ya secteur privé na service ya objectif moko commun kokolisa durablement production nationale ya riz na titre wana projet oyo ezali ko se reposer mingi na forte mobilisation interministérielle kati na yango ezali ko traduire caractère moko transversal ya politique ya relance productive oyo ezali porté et paye ya gouvernement natina wana ministère ya agriculture pe sécurité alimentaire nanzela ya ba service technique spécialisé et ko assurer certification ya ba semence oyo etami na disposition ya ba producteur pe ba encadrement nyonso technique kati na cycle oyo ya production ministère ya développement rural na ngambo na ye akwa accompagner réhabilitation ya ba route ya dessert agricole indispensable pour na collecte pe lisusu évacuation ya ba récolte nyonso ministère ya infrastructure pe travaux publics ye akwa assurer contrôle moko ya malonga to contrôle technique ya ba travaux ya réhabilitation ya ba axe routier oyo ezali bongo concerné pour na ko garantir qualité ya ba infrastructure nécessaire na transport ya ba production nyonso bosimba ke complémentarité oyo ezali bongo intervention publique ezali kotalisa volonté ya gouvernement pour na agir zela moko na ensemble ba maillon nyonso ya chaîne ya ba valeur agricole depuis production na mise na marché oyo ezali ko créer environnement moko favorable na développement durable ma filière stratégique nyonso boy déployer na période ya 5 ans 2026 kino 2030 projet oyo ezali ko prévoir accompagnement ya près de 30 000 producteurs partenaires agréés pe lisusu na développement ya 7 unités ya transformation rizicole ezali bongo production moko cible ya 250 000 tonnes ya riz na horizon ya 2030
peut réduire progressivement dépendance de l'importation ya loso pe ya kotombola to pe kokolisa production locale capable ya répondre durablement na ba besoin nyonso ya marché oyo ya République démocratique du Congo. Ministère ya économie nationale a définir l'orientation stratégique nyonso ya projet oui forek a accompagner mise en œuvre na cadre ya ba mission nyonso ya soutien ya ba filière agricole stratégique nyonso wana pona SRB ye a assurer exécution opérationnel pour s'appuyer dans l'expérience de l'infrastructure et dans l'ancrage territorial PHC na Mokuse. Ba FRDC bazwami mingi penza na commune ya Makala na quartier Malala kuna na avenue Kingusa bango ba bomi ndeko moko mobali na butu bola na reportage ya élément. Situation ezalaki malamu te na butu ya mardi 14 juillet 2026 na quartier Malala mingi penza na avenue babengi Kingusi na butu elenge mobali moko ba mesana kobenga ejeka akutanaki na groupe ya ba FRDC affrontement ezalaki entre bango elongo na jeune garçon moko oyo bazwaki téléphone na ye boyejeka alukaki ko intervenir pour na ko récupérer téléphone na mbala moko batiraki balle sur place akoyaki pe situation yango epesaki panique makasi na commune ya Makala mingi penza na quartier Malala pe ba quartier misusu ya nzinga population na kanda wana alekaki mbala moko na action babukaki ba société ebele ya la police oyo ezwami na commune ya Makala elenge mobali oyo bamekaki komema ye na hôpital na mbala moko bakonstataki décès na ye pe bazongaki na ye na quartier ezalaki opesi mbwa aboyi population atondisamaki na kanda makasi pamba te mpo na bango balobi ezali ka ya liboso te baka ebele oyo ba FRDC bazwami kuna na ngambo ya commune ya Makala bazali kokometre ba forfait ya ndenge na ndenge population ameki ko expliquer pe kotalisa pasi na ye na micro ya Info Lingala. Bandai batu sipo to tena kina libanda ya kala aye suma kote ba yesu ko balibiko bakina na kata lipango za ba voisin donc ya bitona kini awate deta ba boto na téléphone ya mwana biso moko ka ya lipango yesu azalisa alikuwa niti intervention ya téléphone apesa téléphone ya boyi menace mais to committee ana katikati ya ba vendeza na to telemia de moka na commandant la libi kena yebi yo pa dingala yebi yo tana se to solola bango bina beto masasi ya bitero konto beta bato bebe masasi tana se to solola bango ta masasi ka ya ta zo téléphone pesa pa mwana nga mobali ta teka libo pesa téléphone ta zo kumulika mama pe pa zo beti mama masasi la kuei bito banda ko lola mama to kito bando ke muka batu to bando danga na buto ya teti bayaki ba meneno na hôpital ba kwenda na nzira kufina ye basi bana vendeza tozaka libanda tolali tona vendeza libanda jeka so bunda na pasi asili mupati be waibi nazokufa pasi ya pasi na motema kwa nini kabisa bena makala kwa nini kabe bana sima kufata be pona nini jeka sana toke mamutu te ya abeba mtu nyoso mabeza yakina ngote nikama telefoni kata ya ngode boni mwana biso nikama telefoni kata ya ngode boni na phone pesa ninga zo bomara bana biso ndande ko so mibali bo eza biete ya liboso baboni na lesirite ya ko bomba lisusu so de so mutu akoza na population ya batilete so de so na kati ya kan to ke sala ba makambu ne kuna ndeti mibali mineno alali ya nakidi asale ne kubu ezalaka te papa azali na kati ya lopangu babimisi libanda ya balabala ekobete masasi pe bazwi na telefone ne bate nango papa tolo bani bino nde bokata bikambo ko bino nde bwala kupa likolo likambo yango twana poso ya far bese ate twana poso totikala kaka na bapolisier soki ka mpona far bese biso bamama tondima tosala marche ya mabe makasi merci papa ka far bese ekomi lisusu jeka yana biso tubula muteka na likambo ya mutu te lete tela biso likambo si
Tuto bisino te. Biso basi to konta makama to lata makaleso. To konta fipo la bayana biso. Tobanzi ki ba autorité ba kosala makasi po na ko résoudre problème oyo ya détachement ya ba FRDC na ba commune ebele ezali kaka makala te selon ba information ba kitaki to ba détaché ki bango bisika ebele po na ko renforcer ba élément ya la police enfin que ba tia sécurité pe kosilisa phénomène kuluna kasi oyo population azali ko vivre ezali pasipe mawa basingi secours na ba autorité compétente. Kaka likambo etali moto oba bumbu ba ke ba reporter ya fo ngala jinda pepo na pepo zo ki ba kanisa population voilà parole. Je sais que ça va kamoko yo sala biso passe parce que ça est libosoté et comme kokola et à un laps de temps quartier Malala et perdre déjà 3-4 personnes, ce n'est pas propre. Dans le stade actuel, moi tout ça ma déclaration belle exacte. À chaque fois makambo ça ma rapport pekena. Parce que biso na niveau na biso moi tout ça décision exacte. Biso il faut que journal va likolo. Ngoté. C'est ngoté parce que tu dis que la police ils allaient pour éteindre la population. Alors, ce qui FARDC Bayaki, c'était juste avec apport yake, compte tenu, il y a effectif à la police au niveau de la milieu, il a fallu que nos FARDC Bayaba appuyer pour la sécurité. Mais eux, ils ont comme la biso, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Toujours encourageant, nous sommes très mécontents et très mécontents du comportement à Moïse. Parce que on ne sait pas, nous allons où. Toujours qu'il y a par rapport à la situation. Comme tout le monde a jamais assez. Que lundi, que le Seigneur a bien conduit de trouver solution rapide parce que la population a bien voté à Bino. Bazo sile la okufa. Comme exemple situation ya kuluna. Koto na biso awa kuluna ezate. On va botter nous te le pour ebundama ezali suffité et si là à partir tout le monde va mettre volontaire ba nini ba ça ba nini ezate to comment tambola kina mais le problème est comme sérieux ce que zo zonga même outi musala outi sikani ozo zonga simplement ce okutani na FARDC menace ba ya makasi et FARDC bazo provoquer ce que ba na makala na sens que biso peut to kota guerre civile na kati ya Makala. Excusez-moi. Donc, cette guerre civile à la Kata Makala. Sur les assurés du Tumba, il y a des civils, il y a des soldats, cette population de l'Obibo. Surtout que moi, je suis FARDC, la balabala, la bisso, et déjà là, menace. Mais le gouvernement, commandant la ville, qui chasse ça. Nous avons la poste sous. Il y a bourgmestre Oyoté. Le bourgmestre en place doit quitter le lieu. Sinon, tu as dit que la guerre n'a lieu. Nous sommes à Thomson, si net il y a une cigarette. 22 heures. Nous sommes à Naye. Nous sommes à Kanyo, nous sommes à Nani, au Kanyo Nani. Donc, dès que nous sommes à gâchette facile, balle de chambre, on va tirer. Mais nous sommes à connu le bourgmestre. Il regrette à 1000 pour le bourgmestre. À ça, compétent la commune de Makala. Bourgmestre a dit non, la commune de Makala, la sécurité Zali, ceci, cela, pour nous les alliés, attaque pour nous les alliés, est-ce que tu as connu les alliés, faut bon mamoutou. Alors, comme ça, ma quartier, c'est comme un Kenya, pour nous les athées. Oh, la zone de représentation. Donc, à l'autre version, la cigarette ailleurs, à côté d'un FARDC, à tout, et l'autre jour, regretté, la militaire, tout va jouer pour Mabatou. Attends, moi, je vais mater. Peut-être que moi, je suis un peu qui va diplôme et ce panier, le cola. Mbula kuna na commune ya Kisenso particulièrement na complexe scolaire moment pemba 1 et 2 pa wapi école ya fondation na Rombo enseignement et puis ça maka kitoko pe ya qualité bolanda Et c'est quand
enseignement ya kitoko ezali kopesama ba résultat to ba fruit na yango ezangaka te komonana. Complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu basali ba résultat kitoko na ba option na yango nyonso awa na district ya Moamba botala bino moko ba élève finaliste na sima ya koyoka ba résultat ebimi bango nyonso bakitaki na siège ya complexe scolaire Mama Pemba D école ya fondation Nerombungu pe complexe scolaire Mama Pemba 1 milulu ezalaki ya kafu fanfare ezali kobeta mabina bazali koyemba bazali kotambola na ba grande avenue ya Kisenso ya Matete pe ba commune ebele ya Moamba pona kotalisa esengo na bango nzela même ba parents batondisa makine esengo eloko ya kokamwa ezalaki te bamoni ke misala kitoko oyo ezali kosalema formation ezali kopesa makuna ya ngonde ezali kobota mbuma kitoko pona bana ya complexe scolaire Mama Pemba boyoka bango. Esengo ezalaki makasi point de chute ezalaki complexe scolaire Mama Pemba D oyo ezwami na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la paix toujours na commune ya Kisenso epai wapi préfet Redi Basafu azwaki maloba pona kotalisa bana ke esengeli bakoba ko procédure pona obtenir ba résultat ndenge ebimi wana ezali fruit ya hasard te na oyo asaleli biso peut-être yo solo na ka diplôme na yo mais biso tokumusi Nzambe na oyo nyonso asaleli biso tokendaki na examen d'état na 897 élèves mpe na mokolo lelo tozongisi 897 diplômes. Merci, je pense honorable Nerombungu, merci, mais plus particulièrement, je pense merci et pas Bajimo, les deux promoteurs, voilà. Les promoteurs administratifs voilà. Et les promoteurs financiers. Tokobeta Sete Nakoyebi Sabino, promoteur financier et Zambula Nae Liboso, Yango Alobi Nangana Yebi Sabino. A encouragé bino kaka ndenge alobaka ndenge bokebo yekote bokende sala yango sala yango sala yango complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu formation ya qualité ezali kopesa makuna botela ba résultat na yango ba parents pe bato nyonso balobi merci honorable Nerombungu visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba na oyo ozali kosala bilembo imonani merci honorable Nerombungu. Pona ko permettre bakio na voyager na bakonisa kitoko pe ya malamu na sécurité nyonso se abimisi liste ya biloko esengeli ekota na kabine te bolanda longo na Michael Bristoto. Compagnie africaine d'aviation CAA, compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination talati na pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif Minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA. Kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA, mfumu ya mapata na RDC. Pote malonga pour la balade na mineza continue pe mokolo komela mo pisaka santé ya kitoko.
Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos Bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakai. Ma ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oyo sukana mbimbi. Protivap, pour bébé. Dozana communiqué écologique voilà dans leur tournant. Famille Sala, Annie Lumani, Brigitte Nolele, Joël Dilongo, Dodo Kulaki, Pejidit Lusu, Bazana Mawa, ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango nyonso, liwa ya mama ndeko pe koko na bango na kombo ya Jeannette Nangila, oyo akufaki depuis mikolo eleki. Programme ya matanga ezali boye. Mokolo ya samedi 18 juillet 2026, veillée mortuaire et Kosalema na salle LK na entrée Mikondo, commune ya Kimbanseke, référence école Saint-Vincent de Paul. Mokolo ya dimanche 19 juillet 2026, ndenzoto ya Mowei ekobima na morgue ya Séraphine Kilubi na Mikondo, voire centre hospitalier Séraphine Kilubi. Na ngonga ya 10h, ndenzoto ya Mowei ekolongwa na morgue pona bokundami na cimetière ya Kinkole. Na sima ya bokundami, bozongi na salle LK pona bain de consolation. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaki mama Jeannette Nangila. Bozalaki ebele pona kolanda info lingala journal pe voilà pour ceux qui se faire ça merci na Christian Kengebeni azaki bongo na sima ya caméra pe na montage concours rédactionnel ya grâce po baluzolo héritier mapinde mingulungu wa superviseur ki journal oyo ngaya bino topsani rendez-vous mikolo zali ko revoir. Compagnie africaine d'aviation CAA, compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi. Toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA. Kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA, mfumu ya mapata na RDC.